Ah bon. Toyeba ke bamboka na déjà c'est kufa. Mutulo kwanga na kokenda Angola te kini mbongo zebele mer. Mais balobi kuna no gouvernement est la responsabilité ya mutu moko wana na Congo te. Cette fois-ci besoin ko battre pour bazo bango na responsabilité, je ne pense pas. Ah ouais, zola c'est déjà absence ya gouvernement. Yango sala kapsona nanu mukolo moko te gouvernement congolais tikala ko lobela peuple congolais que ça soit ba reflet bango na Angola, Brazzaville par-ci par-là. Nanu te toujours vivre avec Angola, Congo, Brazza, RDC, Sotali, tout ça mutumo. Mais esprit babé ou takana ba Eduardo, ba Lorenzo. Bonsoir, balandi émission mal à l'aise, balobi na masolo ya net boutique la Congo Millennium. Soki bino boza makambu, biso na Congo Millennium toza solution. Na ko profiter na pesa bambote na nga epa ya ye moko mo boss Ricky Di Benz. Lelo vraiment toza na bandal balobi eza na sujet moko, balobi ka ndeti biso ba congolais na ba congolaise. Ndeti Angola toza na problème na Angola. Ba bili kambu ya de babi mwana yebela soko za na documenté na Luanda et bazongisi opena na Congo ka ndenzalaka na bek palelo fona kitana micro baladère na bandal toyoka pe ba kinois na ba kinoise ne ba kolobela ben toleka. Bonjour maman. Balandi émission mal à l'aise baninga ye babi toza na problème moko ezoleka na mboka na biso Congo balobi opération defa na Luanda de babi ba kinois nyonso baza na mukanda te bazozonga Congo pona yo omoni ndeni. Bon maman na ngai eloko na oloba na libuso obi ke Angola, Congo Brazza, RDC Sotali toza mutumo. Mais esprit babé ou takana ba Eduardo, ba Lorenzo. Mais biso esprit babé zalate. Mais pourquoi biso esprit babé zalate? Mais non, biso nde tolingi nzambe tronde. Moni kovo nakata pa 2 minutes. Donc moi je pesa kanda babilo ko na nini. Pour le rôle Lorenzo, Nathalie vidéo moko bakangi mwasi na nzete ba obeta Wana ezaka kinoise. Non, eza normal te. Yo kanga mwasi okanga na nzeto bando bete wa. Comme si bazobosa na ba droit na biso. Mais non, il y a quoi la biso atozana bazombo ko petit na moko muzombo na bando ko bete na noa likolo makambo ya nini. Mais non, c'est normal te. Il y a ba dirigeant Hermo ba beti mwana no kuna. Yo pe fo mo application ezala o beti nanu. Moi to ya ko bongisa sima. Babeti mwana na yo bando ya mwana tikaka ya za chef coutumier di wana za chef coutumier papa no kasi mwana na ya ngambu ya ngolezi yende chef coutumier tika fo batela eza wana yo pe oya ya voisin ko to azwa pe ba mbata ta ya ko tuna pe tu va na mesa to bongisati eza normal te. Mais sikonde balobi ke ba misusu bazozo bango même na église donc atiki bana tiki moi ça tiki famille abimika bongo brisque saint loko ozomonte que ça la passe vraiment maman bazombo bali bazobula azobula siko biso peto ndo kitsa bazombo na karo kitisie ngana zuye kar akende makolozi awa pe bazali bazombo bazala kata bar na epe ala bar afongole azane à l'aise. Bon ngai pour la ngana mona eza ya faute ba dirigeant ba dirigeant de yakola moi voisin au protéger bien oya yo moko wermo lâché. Merci papa. Ba zebele mais bon pour ngonga okindega. C'est bon. Ça moni kovora kata na kanda. Oui bino boyo ki via lobi akati kovo na kanda tango bazotenga na bis ya bino yo pe voisin yebela tozo leka kaka ndenge zala kaka tozo yo kabana kinye ba kinoise na ba kinois ba pesela ba bi peselengi na moni na kota na moni vie azo raisonner et ça moi bien vieux Paulin naza awa. Bonjour papa na ngai bonjour. Nazala minga kolobate ngoya kolobisanga mamu. Tozo tuna kaka ba question ke ndenge Angola ezo refoulé ba kinois pona yo.
Mais c'est tout à fait normal les amboka na bango parce que mokile tambola nde bongo. Faut mboka pour ezala toujours pour bien faut na mutada na mboka na ye. Mais moi nte bango ba vanda na mboka na biso to déranger bango te. Dépend de ce que c'est le gouvernement na biso. Il dépend de ce le gouvernement na biso. Biso peut faut toujours makam na biso sérieux que noko bimisa o bazali ba kende na mboka na bango. Quelque part ça pour une élection te pour année moko abisinga année moko ezali peka bongo là to comme une élection ya bango kuna na Luanda bango pe bimisa ki ya biso pe tozo ke na élection ça pour une élection te eza ngwana mende président o ayesika na mboka na bongo alingi ne makambo wana ya milinga te o ya uchi bo o uchi par-ci par-là na mboka na ye parce que ba yebi bien que no biso ba kino to ba tabloingi so bazo gresser bango kuna d'autres pas na pesa bango pe fotité ya pe foti na biso mo ba congolais parce que to la rappel tétis somba mukanda olingise ozo esprit ya Congo ozo memanga toujours à partir de mboka libanda est-ce que ça a un sens? Ah oui, merci vraiment papa. OK, merci beaucoup. Ah oui, bolandi ndenge ndeko mobala lobby eza pe faute na biso moko ba kinwa tozaka kana système ya kota tozo leka kaka tozo luka mama bonjour mama na ngai. Bonjour maman. Elo mo zo leka na mboka na biso bazo refoulé ba kinwa o baza na Angola pona yo liloba nyoko loba. Eloko wana basala eza kitoko te. Pona ngai il fallait bazonga na mboka na biso. Bazonga na mboka na biso mais c'est makokeza te bazonga ndenge nini. Mokonzi na biso mboka atala Cambodge. Atala biso di Cambodge. Ndenge bana na biso bandeko na biso banyoko makuna epana bato eza kitoko te. Eza kitoko te. Mokonzi na biso atala biso makambo. Merci maman. Voilà boyoki maman ndenga lobby mokonza mboka atela biso likambo yo tozo keneka bo comprendre tozo luka to kopesa nani po misu bazo kima na bango vraiment noko bana na moni bo comprendre ya boy na ye to luka mon chef c'est ben tozo luka kaka to mekananu ko luka tam batu musu ba ko lobela noko bonjour pour les émissions mal à l'aise, les émissions illégales en internet, tous les blacks sujet pour na propos ya bangolais bazo refoulé biso, bazo refoulé ba kinois na mboka na bango angolais pour na tant que kinois ko lobani. Bon, attaque kinois, ils a vraiment passé. Ils a vraiment passé parce que au ba pays étranger, bazo na mboka na biso bazo à l'aise. Ni mutu azotia bango kubengana bango do bazo refoulé mutu te mais biso ba pia libanda bazo refoulé biso ça vraiment passe donc ils ont un problème bango Angola ba tika esprit na séparation ba lukaka tozala ka bomoko mais ndé balobi kala te to mona pe elumbe ya ki na Brazzaville ba bengana ki ba kinois pourquoi ezaka ka ba kinois bon na yebite wana to yebi vraiment te ceux qui makamuse za na kati mais on deya wana vraiment to éviter ndeni to ko détailler profondeur makambwana. Merci papa. Merci. En tout cas boyoki ndeko mbala lobi wana vraiment éviter to mon pe les grands chailleurs ya ka ko ya lo bampo na mboka na biso bo comprendre donc mutu mususu azo boya na ye na ndenga mabete tozo continuer kaka ko luka tozo luka na moni pe kuna na bar na ko zo moi 2-3 personnes voilà tozo ko bakaka se ko balobi biso nde makambu te mais solution to moni ba papa en tout cas bonjour papa. Oui, bonjour. Papa, oza émission mal à l'aise, eza Congo Millennium. Donc tozo lobela kaka sujet oyo ndenge bandeko na biso na Angola bazo souffrir nde bazo benga na bakinois na Angola. Pour na we tant que congolais ni yoko loba. Bon, en fait en tant que congolais, so bazo benga na ba compatriotes na ngai na Angola. Na ba conditions bi bo moni wana. Il y a eu des cas, il y a des décès, tout ce que je peux dire c'est le regret. Je suis en train de regretter cela. Mais aussi les gars ne regretter. Beaucoup plus il faut s'adresser au gouvernement et à bon. Vous n'êtes pas sans savoir que les Congolais sont expulsés dans Brazzaville. Les Congolais sont expulsés dans le pays où il y a Est. Et les Angolais sont tout ce que moi je peux demander, tout en regrettant de la part du gouvernement angolais, le gouvernement congolais a utilisé ce qu'on appelle des voies de rétorsion.
des mesures de rétorsion, c'est-à-dire la réciprocité. Si les Congolais qui sont à l'étranger, dans la situation irrégulière, sont expulsés, dans l'inobservance totale, il y a droit humanitaire. Mais Bissopé n'a pas Bisso. Nous avons des Angolais qui sont ici en situation irrégulière. Je voudrais tout simplement demander au gouvernement, la situation des citoyens congolais, angolais, mais pour tout beaucoup plus civilisé, dans le respect du droit humanitaire. Voilà ce que je peux dire. Donc, regret. Et puis l'application de la réciprocité, des mesures de rétorsion, puisqu'ils ont fait ça. Donc voilà, brièvement, c'est ça ce que je peux dire, madame. Oui, merci, papa. Mais chaque fois, tout le monde a comme le coup la redit, bande moko boye pe babangole babengana biso kaka. Si comment que biso quelque part to banga bango bien comment. Po to monde ke lumbe yaki na Brazzaville, babengana ki ba congolais. Lelo comme susu na Angola. Quelque part bande ko so bazotika bana, bazotika famille, bazo se retrouver na elo côté na frontière, même misu bazo kufa même bazo violer bango. Si ko biso to banga bango po na nini? Oui madame, on a une question na yo oyami balo yo. Et Koutari pena moment tout ça nango il y a pré-campagne, sinon il y a processus électoral. Tout ça banga bangote. Et pourquoi ils ont se répété? C'est plus que nous n'avons pas des dirigeants qui vont prendre cœur d'intérêt à peuple congolais. Puisque comme Mokonzi pour protéger notamment les citoyens en Mokanayo. Ce qui est dit aux Zonga, c'est puisque tout le monde va diriger Bisso, il faut passer la nuance pour défendre l'intérêt de Bisso. Et la question au Bangate. Voilà pourquoi moi je voudrais demander à mes compatriotes congolais bientôt sur les élections, va voter pour un bateau capable demain de défendre l'intérêt de Bango. Donc ceux qui sont c'est plus que tous les dirigeants, il y a malonga té. C'est la question au Bangate. Il faut un leadership responsable, des gens qui sont capables de défendre l'intérêt à Mboka. Ceux qui baillent, maman, Makamo, sur moi, on a sauté. Voilà un peu c'est ça. Merci papa. Merci moi. Voilà qui n'est papa à lobby en tout cas. Tu voter sous na loyenge te na lo sauté, tu voter sous jeunes musiciens oiseaux emba. En tout cas, tu vas continuer quand on émission, tu vas les gars, tu vas tout na tu vas la penza pour mission à lobby, bango peut faire émission mal à l'aise des émissions monge de kakana YouTube bien Congo Millennium. Tu vas le bela kaka pour na problème au bande qu'on a biso bazo benga na bango na Angola. Ah bon. Toi bah que bamboka na déjà c'est kufa. Mutuloko ngana ko kenda Angola te kini mbongo zebele mer. Mais balobi kuna collier zaka bien moi transport kin na biso matro. Mawa tro to landa wana te bo biso to vivre ndeni. O mona ngote ke vraiment. Papa okende ni yaka to continuer papa. Sala bilomo bozala te. Ah oui. Balobi botika to bazo sala biloko ezalaka te. Ah oui en tout cas Congolais na kanda na kosa ote bon président mon boss Riki Dibenzi ba Congolais bazana kanda ba bito ko voter lisusu balobi Angola vraiment botika makambozo sala po bozo nyokola bande ko na biso tozwa chance wana te ya ko sala yango tozo ko bakaka en tout cas tozwa moi mutu moko susu apesi la biso e ko sala moi bien papa bonjour papa nanga. Bonjour. Aux émissions mal à l'aise, les émissions les carana YouTube, et ça pour na makambu kaka ya mboka. Tozo lobela pona ning bande ko so azo benga na bango na Angola. Bon, oya makambu Angola wana en tout cas nano gouvernement est ko sa responsabilité ya mutu moko wana na Congo te. Cette fois-ci bozo ko so battu pour bazo bango na responsabilité, je ne pense pas. Ah ouais, c'est déjà absence du gouvernement. Il y a encore ça la personne. Nan mukolo moko te gouvernement congolais tigala ko lobela peuple congolais que ça soit ba reflet bango na Angola, Brazzaville par-ci par-là. Nan te toujours vivre avec absence du gouvernement. Ah oui, boyo kinenge papa lobby en tout cas gouvernement zo makambo pena en charge ba lobby toujours vivre en absence il y a gouvernement. En tout cas, to comme presque na suka émission boyo kindenge ba kinois na ba kinoise ba peseli na micro ya mal à l'aise na ko profiter na pesa ba mbote na ngai et pas ya ye moko mo boss Riki Dibenzi babi motema ya mama Jolie Dibenzi balobi mama nguli pomme verte mère d'Ebs Trocadéro maman chérie ba mbote belé Judith Massé ou la métisse noire ba bisu ebele pas ya ye moko Jirens Bo
kulaka balobi gérant ya Mainda mobala mukusa leki tabane elengi babizu ebele et pas il y a Roi Landry na Paris Joël Zola toi-même tu sais mon vieux Jacques Mayelanda balobi mutu ako remplacer o azate ozalaka yo moko umela na yo Santos Dijira balobi a félicitations et pas il y a Didier Masuki balobi mobali azalaka nde bongo et moi alliance c'est ça la ka moi bien bambote belé pas ya Bella de Londres moi si Anzela Minu ya munene maman na Bernadette Bambote belé pa ya Eric Machuda de la part de ya Lidi Kandolo Eric Machuda bambote na belé bambote belé pa ya mauvais José Bosange Bonamba Mikaluji Papi Lesaji soko c'est une émission au numéro ezawana ciao.